Voilà, de retour sur ces plateaux, il s'appelle Falia Oueti. Déjà, tout mon clip, autour de Wapi. Tu nous as vu na chaîne na YouTube Falia Oueti officiel. So bato abeti kuna bakuta banzembe za kuza 6 titres. Na beti nzembe musuza na Luka Mbongo na pesi ba jeune fuba ki Luka Mbongo ndizalaka kofana parler za jarti. Na beti sunze moko za loi de la nature na mbeli boss Eric Mandala, chambre za Dream d'amour na mbeli boss Eric Mandala. Déjà na chaîne na YouTube chanteuse ana nazana besoin ya manager na besoin ya mutu akosala ki encadrer pour makambo ke liboso ba nyo surtout na sana be fort na be fort abatu mso ba soutenir nga lwa koko na Richard Bosobi ba sa mo be fort ba Guillaume Vangi ba Lili Wabelo ba Élysée Mpaka na Paris donc ba so soutenir ba Lili Mbayabo mais na 5 pena manager fazala. D'accord, c'est bien. Bien. Ok, puis ça numéro pour vous la yo, pour soutenir yo, azana la sim, il bosse en caméra na yo, pour passer numéro de téléphone, bah pour TP tout comme ça. Ouais, sous bagobenga artiste Falia Oueti jiba motomina na plus 243 89 017 38 47. Tu répéteras na Njili wana quartier 12, tu as besoin de chanteur, tu as besoin de guitariste, tu as besoin de ça montre que ça bien. Vas-y mon frère. Mmelolongo yebuka ba ya mampeka yebuka ba deputy ngoya yebuka ba senateur mikolo na mikolo wale sako tuna mama je wando watenda wapi me wendwe papa wanda watenda wapi na mabelemo tabula yatenda wapi babito buka kampika. D'accord. Inventaire des antinate ba vieux bazaki liboso so de tout le monde est gabo bon maman na mona benga na musapi wana na poto mona omisi bonga votre boite mama songi Arnaud Bikou mama songi mama je te tiko rande ngwana wa ezani to yeba ngo el kalove lidinke c'est tamarambo eza nini oza bokoko ka touche ça veut pas le dire ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bah s'abonner déjà fait numéro de téléphone sur le numéro au ben numéro affiché wana na au numéro ya Falia Oueti. Merci à toi et bonne chance à toi. Merci. Voilà, on continue cette émission.